Ok. Nga za grande personnalité parce que nazali pembeni ya hérité wata l'étoile de la musique africaine et entière. Donc moi biso nyonso tozala pembeni ya hérité, nous sommes des leaders. Ok. Wanga na ceinture à WW. Yos bani musalo pe lelo te à part pe na Sankara zo ta osamba na papa Kofi Olomide ka nga lisumu na yo salamu. Mais oui, ça me na Jésus de Nias. mais oui, ozomona te ke ba ceinture wana utaka na ba wenge. Oui, rason wa fabriquer bango communicateur na ye Sankara de Kuta asamba na leader grand mopao. Ngai pe communicateur ya hérité wata Totorino to samba na Nani? Non, mon temps attend mingi bout. Ngana yo sele publicité. Ngana yo lo ba ambassadeur de Paris un album na biso. Nande ba musicien biso bazo se comporter bien. Bazo ça ba sele ba nzembo bien ba solo vocal ya bien. Kutu mituka to lo belati. Mutuka suka na orchestre na biso za Jeep Duke. OK. Lelo oyo nazo expliquer bato bazo lo ba biso, bato ba lo ba non héritier ba musicien mituka. Ezali tant un bon patron. Alingaka ba musicien na bazala ba travailleur na bazala à l'aise. Biso batu te ya liboso lelo héritier osomela batu mituka. Vieux vertis qui a attiré. Pona nini Congolais ba misuku tu bazana ba même na ba album a bien te. Lo la ka ba yoki ke musique ezonga na poto lo ba zo ba monga ba ngulu. Ba ko motsa tsa ba date. Ba date ngo pe ba zo tsa omona ba okiosana bango eloko te. Bana beso ba monga ba ngulu pe biloko ya kana moya mpaka moya makasi ya te tozo solo la omona ke oyebi ke moya makasi na yebi ke omona balingi kaka eza pe ye pa kobeta. OK. Yango moni lelo ba congolais toza na ba date ebele kutu biso toza a féliciter toi déjà na 60%. OK. Eza na ba ndeko musu lelo na ba komoteka billet onde bano bateka ba kimbiolo na stade na avenue du stade. On a boté ka billet bon. Mais tozomona wango na ba réseaux sociaux. Balati bato ne ba kache les zapata kindaka kache ngingo zapata pona ticket. Donc place to la sarake. Ba fanatique na bango bakenda musala te. Ne ko lukia par rapport à na moyo nzambe. Désolé que ba fanatique na bango ba travailler te, ce sont des chômeurs et des Mario européens. Donc ba mungali. Ba fanatique na bango. Tala film la vie est belle ya mungali. Et pas mandinga. Donc ba fanatique na bango baza ba mungali. Chez nous les travailleurs ba fanatique ya la team wata ce sont des travailleurs ba sorata ba ke musala bazo somba yango zo mona liboso bando se retrouver te tane ti petit wana katale ya komi na kabelo ana kataka basuki je peux encore petit moment bien Petsa komi na kabelo Petsa komi na kabelo a se retrouver première pas na vie notre beti kabelo eloko basi babo maranzoto vous ça c'est la bani Karo kata sugi na teinture rouge, il y a vert citron, il y a marron, il y a rose, donc moutou a pété sambora la teinture. Là c'est kabelo. C'est kabelo. Ah non mais le bapoto ngai. Bapoto poto ngai le loko na etc na ton. Etc pe ya munene. Asomna mwa huile litungulu. C'est ça l'organisation. Petit bandi vie. Moyo fou. Au réseau no mbona ndeli. Allo wana ndala. Epaka. On la mâchoire passe. Les mutualités là que vous parlez, vous ne les verrez plus. C'est quoi? Combien de mutualités toi on a qui na liboso bando se retrouver te tane ti petit wana katale ya komi na kabelo ana kataka basuki je peux encore petit moment bien Petsa komi na kabelo Petsa komi na kabelo a se retrouver première pas na vie notre beti kabelo eloko basi babo maranzoto vous ça c'est la bani Karo kata sugi na teinture rouge,
Il y a vert citron, il y a marron, il y a rose, donc Moutou a pété Sambora la teinture. Là, c'est Kabelo. Ah, c'est Kabelo. Ah non, mais le Bapolipo, tu as raillé. Bapolipo, tu as raillé, là, comme Exeter, Naton. Exeter, paye à Mounine. Moi, oui, il Tumulo. C'est ça l'organisation. Petit bandit vie. Moi, il faut. Ah. Au résolu, on va prendre un délit. Alors, on a là. Ah, il n'y a pas qu'à. Ah, on s'en va la mâchoire passe. Les mutualités là que vous parlez, vous ne les verrez plus. C'est quoi? Combien de mutualités tu as dans mon acquis? Bonjour, bonsoir, chers amis fidèles internautes. Nabi que vous êtes tellement ébélé, vous avez un concept Touch Télévision, votre chaîne d'actualité avec les vôtres. Alex Nandou, Mona Moulouba, les Benjamin de la presse. Bon week-end, place tout et Zoa Mibino. Merci infiniment à maman, fille, maman Masolo et papa Audace, Milandou, président Jacques, les rassembleurs de tous les Congolais depuis Evry Courcoron, Azota Labiso, maman Nicole Mankakala. Depuis la Suède, Azolanda Bisson, en ce net moment, sans oublier El Cornelia, Doussi Givenchy 007, Monsi Atembe, Monsotika Tembe, la défaut, El Cornelia Doussi Givenchy 007, depuis Londres, Azolanda Bisson, il y a Sylvine Jolie, la 4 à Londres, Bambo Tebele, la prophétesse Paola, la 4 à Londres, la maman chérie à moi aussi, depuis Londres, Azota Labisso, mon vieux Michel Miyake, en direct à Paris, Azota Labisso. Mon Olivier Nzengeti, le pauvre de la ville, le papa na super NG, Motomoro bien, big dédicace Nayope. Sans oublier Patrick et Mata, papa na blessing depuis ISA na Katia, États-Unis, wana azota la bisoni bomo attaque na Zabongo, na Yampaka, les sages, les défenseurs de tous les spiritas, Yampaka. Tobeta Masolo le 24 mai, il y a hérité Ouattana Benadom de Paris. Toro solo l'actualité. Robert Masolo, il y a chemin de la gloire. N'ayapaka. Yapaka, bonjour, bon week-end. Bonjour, Nayo. Et puis, comment est-ce que Concept Touch TV. Ah, Concept Touch. Donc, on a aussi un spiritas, vraiment. Mais tout boire à Concept Touch TV, vraiment. Et aussi, la biso bien, anniversaire, lundi, donc. Ah, joyeux anniversaire déjà. Merci. Donc, on a tout vraiment. On a dit, la papa Zizou. Papa Zouzou place à ça vraiment Dario Mongondo, fils de Djeko, scénario Pirens, Poutine, et puis tout jeune d'Afrique, tout vraiment, oh, Balingarangaï, Napesi Bangongo, et puis place Plaza, et puis Nangamba Brazzaville, vraiment le président Joe Mondele, JM Massola, et puis Alfred Fataki, président Alfred Fataki, place à ça, Papson, vraiment président Papson, moi, on a Poto, place à ça, Napesi Bote, Myriam Lassé, vraiment autorité Kelvi, Moteni. José Longondole Mentesta, Batutu vraiment parvi Bosulo, Batutu, O Balingaka Gassé Lokayata, millionnaire à franc congolais, O Balingaka hérité Wata Totorino Yatembe, grâce Kakwate, et puis l'aide d'Amérique c'était Ken. Donc Batutu vraiment tout s'abonner à la chaîne Oyo, tout partager, et puis sans oublier le premier ministre britannique Junior Kilabax, Maître Gege Motopela Ibrahim Doumbia, Yayango, vraiment. Tout s'abonner, tout partager, tout liker, ma Régine Lunga, Nabi Keba Spiritas, Seigneur se place Baza, Xavier Lopez, Moyaya Pontiac, Pongo, tout ma président Desi, tout s'abonner, Beka Solution, tout s'abonner, tout partager, tout liker, et au salanga bien, Jenny Lombo, donc, province de Zaïre, n'a pas et puis Cortis, Thiago, tout s'abonner, tout partager. Oscar Maritou, millionnaire à Kilote, Oscar Maritou. Lui, il n'est pas Djogo, c'est un joueur. Ah ouais. Parce qu'il vit dans les ballons. Ok. Il y a un moment où on a des balles et les deux chinois ont aussi qualité Apollo parce que Bazouaï. Quand l'autre boutique, Pomba et Swad, manager Christian Abi, il y a tout vraiment pour s'abonner. Et aussi, ça a bien ma casse. C'est pour s'abonner, pour partager, pour liker. Et puis, n'oubliez pas, samedi 24 mai 2025, à partir de 18h, Bissonneux sont vraiment vers Dôme de Paris. Achetez vos billets, Hérité Wata et tous ces poulains, ils seront là à l'hôtel ces jours-là. Vraiment, achetez vos billets. Ça sera du wow avec la team Wata. Vraiment, on a vu que tout va se comprendre.
bosomba billet na bango na Fnac physique tout bosomba billet na bien. Voilà, merci beaucoup Yapaka. Solo là. Ouais, tous bonne santé en forme. Ouais. Amoni ozali Naza Latine. C'est qu'on met un plan l'aise. Latine Naza. Latine Naza. Voilà, bonne façon moyen mo ko biso finga ali soute to commander na ba parole choquante. Ah? Que to commander ba parole choquante. Personne na lobby ozo comprendre na que moninga na yé tous à niveau monté il faut na ça l'effort. OK. Biso lo ba ali soute ne ba jeune ba lo ba moni ba lo ba mamba ba lo kuta. Nto sa eloko ne moni eloko e ko yate o moni ye. La honte. O moni eloko e la honte. Donc biso betaka na que na bete lo mobino mo bofandi na alobi mamba solo. Ah la team to ko sarate. Boni basango ya wata. Tout le monde qui a déjà na niveau à Paris wana. Mokonzi mboka azali na Bruxelles na minito aza ko séjourner na Paris vraiment. Na bi que petit baseli batu tout basaka na mokonzi. Barabe lempa batu tout vraiment. Calme za ki to ko sarate. Vite, il y a voyagé, il y a des poteaux avant, il fera la rabat et non, c'est pour un concert, il n'y a précipité ou le qui non poteau. Non, aza na famille na poto, aza na foyer na ebana na ye, baza maman na ye aza na poto, à cause na raison mususu o ezape ya famille na ye. Très bien. Ba ko ko exposer aza muta ko exposer famille na ye boité na télévision. Aza na ba affaire na ye mususu o eza privé. Donc biti affaire na ye ezali privé makambo na ye donc makambo ya musique toyebi ke yemo mokonzi mboka lobe na Oliver le 14 ou le 15 ou le 16 orchestre eza na poto donc wana vraiment to koti siko ne mamba mindu. Voilà. Préparation il y a Dôme de Paris et sur les galons de n'a pas qu'à préparation Dôme de Paris. Préparation Dôme de Paris et yo kokuta na 10e anniversaire na biso. La team ouais c'est donc vraiment d'accord et puis félicitations à ba musiciens nyonso. Il y a la team Baza Fidèle. Na oyo à Kotaki. Il y a des semaines, on peut se faire félicitations pour tout 10 ans na Nakati. Ok. Donc, à participer à Nakati, il y a 10 ans na Bissou. Na oyo à Betaki concert moko. Azana droit à félicitations pour à participer à Nakati, il y a 10 ans na Bissou. Vraiment fidélité. Il a Kisami Yango, héritier Watazuli Kadisi. Il y a coupé ça va pouler na album. Ok. Ah ouais. Donc, après si, ba musicien na album vraiment. Basa l'album ya kitoko oyo batu ba osepela déjà na ba solo vocal ba musicien na biso baza ba plus fort déjà yango ne baza ba plus fort toyebi ke to bota bana emiku wa moko donc so to tireli bango ke ba beta banzembo na bango ba ratete. Voilà vraiment mutu nyonso alingaka héritier wata ayemba yango vraiment ta occasion ke héritier wata ayemba à travers Miembe ayemba à travers Padaché ayemba à travers champion voix donc à travers bandeko na biso ebele héritier wata oyemba un album oyo. Donc bosomba vraiment banzembo. So ya pa kando zo mona préparation ya Dôme de Paris na ndenge scène musicale ezaki préparé. Au mona ngonde ni. Ezara na l'événement to Dôme ezana c'est expliquer biso non. Non, kolala kolamuka niveau artistique ya la team ezomat. OK. Donc énergie oyo héritier abimisaki na la scène. Azo sala effort na ba poulain na énergie ebima ya kolika. OK. Vraiment yango na obenga batu nyonso banzembo oyo borataki koyoka. Na CDG jour wana vraiment boyoka. On a ebike tobengi mama batie tembe mama ozala wana Lucy Cornelia James Brown 007 moi c'est tembe donc araté a ozala wana London City donc ayana yemo na mona démonstration et puis asala démonstration. Biso na latine ezalaka ntango ozomona ntango ozosala. Donc nayebi ke yango nazotinda baspiritas nyonso bakende kosomba babillet na bango po toza vers 60% ya achat ya billet totikali na 40%. Tozoboya lelo ekoma ke oye retard po place eza nango limité. Donc place eza vraiment 5300 places ya PAM assises et puis quelques places où ils OK ba 1200 ou 1000 où ils na force na etoza na batu mususu mu Congo sala ka passe nini welisa bien na déjà au fan vraiment na bakiti o ya kitoko Dôme de Paris ça la bisopo oyo kapenda banzembo oyo kobima kitoko boye bazui wapi. OK mama kitoko boye bazui wapi. Oh eza la team biso na biso ba communicateur to yemba c'est dit la team.
Ah, y a pas comment aime. C'est ça la team. Mais bien le groupe. J'étais presque pas côté dans bon sala album. Ah, t'es ouais Malina, y a pas. Na episode ezamna ya. Wala banzem. Ezamna junior pas ka chante goga. Ah, t'es et ole qui syrien. Boyo ka oui. Ah, rien, pas biso butunya ça la team aimba. Ah, ouais, biso na ba mettre ba aimba ba champion solo bondo ba chanter. Va mettre Poisson, va chanter. Va mettre Dodi Choum. Va mettre Kevin Cheval, va mettre Cédé Alamba. Otali Boto, Otali Paquet. Correct. Biso Zaraté, Otali Paquet, Otali Longi. Mabe, Yalou Moussou. Émission qui to quoi. Kasi to sur la kay émission. To be bisa pona nini. Tozo sur l'émission, tozo ke nango bien boye. Paquet na longi muteko kanité. On beti ya. Te la beti mutu te na expliquer oh ya biso ndenge bazalaka. So otali mozo tuna. Otali champion fighter ozo tuna mais oh maître. Et otali na ya yango mozo comprendre oh chauffeur ou bien patron. Donc c'est biso za bon. OK. Ouais. Mais il y a pas par rapport avant ça ba billet ezolobama. Que bozo ko raconter qui ça ba billet par rapport à scène musicale parce que ouais ranson atiaki bino poa na scène musicale o loko batiki bino bobunda bitumba bino moko biezo voter kamate oyebaka ke première voyage ya poto ya la team wata ezalaki Olympia de Paris. Ouais. Et bon on vient de na zalaka to ça kutu sold out. OK. Vient na zalaka te na lelo soki toteki billet po na vient eza mabiete za fierté na biso esika to ruta. OK. Mais ba spiritas bazala biso ba fanatique na biso komona bango ba spiritas ya Vincent e komona banza ba wera sonic ozomona teke zelo moko te. OK. S na W ezelo moko te donc ba eza nango batu ouais eza normal soki lelo batu bazolo bate sécurité azate. OK. Donc ba droit critique ezali tango batu ba critique héritier place biso to mona ke oh nyonso la team ezo sala message wana ezokoma pa batu yango moni critique wana ezala baloba tozana biso bien bil mutu abwaka e bongo bango kuna biso pepele toujours en l'air toyebi ke baza en l'air biso za tranquille toyebi ke baza en l'air biso et puis ba spiritas bazaka pressé te bazaka prêt. OK. Spiritas azosomba billet na ye tokoma le jour J soki tokoya na guichet fermé tokosala yango mais boyeba ke toko remplir ça wana kaka. OK. Bon déjà 60% ça déjà avantage. Mais les autres ko toko banga netini. Toko lo ba pe toko beta bo mais toko beta bo ete toko tonisa yango. OK. Voilà. Et ça nango te mamu Vincent na lobi to beta na ba palais de congrès na Côte d'Ivoire Vincent Nazala. To beta na piscine Alvalade na Luanda Vincent Nazala. To beta na ba Atlantico Vincent Nazala. Non. OK. Donc ba spiritas bazali et en même temps de tout sur la nazo bengisa bango Charlie Kabeya wetu na yebi ke kolunga États-Unis uya lettres Z d'Amérique ZTN Adam Wata na yebi ke batutu vraiment ba ozala wana beka solution batutu ba ozala Rodrigue Panza batutu ba ozala ba osomba ba billet na bango to mema ba théâtre o batebele ba yaka kusala na télévision na achat ya billet. OK. Lelo so to yene loko moko boye terrain eza saturé. Pona nini Congolais bamisu kutu baza bango même na album a bien te lola ka bayoki ke musique ezonga na poto lola bazo bamonga bangulu bakomo tata badate badate ngo pe bazo tsa omona baoki osana bango eloko te bana beso bamonga bangulu pe biloko yaka na moya mpaka moya makasi te tozo solo la omona ke oyebi ke moya makasi na yebi ko omona balingi kaka eza pe ye pa kobeta. OK. Yango moni lelo ba Congolais toza na ba date ebele kutu biso toza a féliciter toi déjà na 60%. OK. Eza na bandeko musu lelo na ba komo teka billet onde bano bateka ba kimbiolongo na stade na avenue du stade. On a boteka billet bongo. Mais tozo mona wango na ba réseaux sociaux. Balati batonye ba kache des zapata kindaka kache ngingo zapata pona ticket. Donc place to la sarake c'est boya makasi ba fanatique na bango bakenda musala te
par rapport à Nina Moyo Nzambi. Ils ont l'accès que les fanatiques n'a pas travaillé, ce sont des chômeurs et des Mario européens. Donc, Bamungali, les fanatiques n'a pas. Alors, on filme la vie est belle, il y a Mungali, et pas Mandinga. Donc, les fanatiques n'a pas ça, Bamungali. Chez nous, les fanatiques, il y a la team, ce sont des travailleurs, parce qu'on a tabaké Moussala, il y a un autre monde à Moussou, Moussou a tenté. Asimba téléphone ou akeni na Fnac. Donc nazo ebisa oke biso tozo teka bi. OK. Tutini mutu na nzela te comme scandale européen ko belela tapage nortir te. OK. Ouais. Mais qui peka na promotion concert. Même sous bilonde ba spiritas ba muke na niveau pour ba sala makambo na ya paka. Spiritas ba sala muke. Oyebi ke ba spiritas. Il y a 15 ans baza. OK. Ba spiritas à 12 ans baza. OK. Donc, Spiritas peut habiter 17 ans pour Moutou Azaraki n'a 7 ans. Maman la team ou Atebini a coxi, il n'est pas coxi 17 ans. C'est là mon la team. C'est quoi bon ok c'est Moussou ils ont 19 ans. Bah fanatique n'a bango baza ba âge. Wa moi 61. Hein? 61. 62. Donc ba avo na portugais. Na boka ba Samira meka ba loba bongo. Ba avo ya Dolphine Lelo. Et puis, il y a 1000 à moins de tali beauté, tali sac pareil, il y a champion Milambo. Donc, il Kofi Bolo. Et puis, si vous Bakoko, donc Bakoko, Bakochba. Bichos que les abagènes, nous allons promettre Batou. Oh, Nyonso. D'homme de Paris et Zaka, Mokona Moki. Il y a héritier. Donc, ce qu'on raté d'homme de Paris, ils ont la jour ici, au moment où il y a mal quoi d'homme de Paris, na Paris, one. Donc, les amants, les amants qu'on a ébiqué, Banapoto, type Bokana, lauréat de Bruxelles, n'a ébiqué. Donc Pablo Angeli to ne balingera vraiment bon aux ala pour consommer la bonne musique au héritier Wata avec tous ces poulains ba opesa maître Z Balebele à Ozalana puis PDG Manu Mwendo il partage parce que il aime les gens à Ozalana vraiment partager quand ndezala mais paka ba ça les belé so bete meza ba arena mais ndeni pa na bino héritier Wata ezo kendi na ba arena te. Non, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. OK. Biso gouna biso, ezali dom. OK. Tolingue tout ça les forto ya pena. Hérité aza modèle. Il y a musique congolaise et puis africaine. Alinga ipe asa la modèle moko boui. OK. Oh batu ba comprendre. Toi qui na dom de Bruxelles, batu ba na moi doute est-ce que dom de Bruxelles tu es le long de Paris, donc ils partout na Singapour, na Bangkok, na Venezuela. Et puis et si qu'on est sur dom ils va s'attendre à atterrir wana la team wa atterrir. Beteza mabete arena pesa salle. Félicitations à bandeko bazo beta arena. Mais beaucoup karapi. Bolanda te po baninga babeta. Beaucoup karapi. Ala batu ba beta po baninga babeta ba photocopie. Bazako. OK. Bato basara basomeli muninga bilamba na bona ne osomela peka neti betanga peka na to sangsambongo ngape na betaka na arena ndenge ya betaki. Il y a aussi des inconvénients. Il y a un artiste au numéro bien l'artiste au coproducteur. Mais il y en a beaucoup. Bazana bango ebele. OK. Biso na la team il y a un producteur oyo abetisi biso. Mais tout ça on a tout à l'apprécier tout à l'après et puis ceux qui te jouent ça ba fanatique il y a la team basomba ba billet parce que et ça na mutu a misé mbongo na ye asi à récupérer mais tout ça on a besoin azwa bénéfice pona eza mbongo biso la team eza mbongo ye pendenga misé mbongo na ye eza mbongo donc ba spiritas to tsa pour à travers héritier Wata to somba ba billet pour bénéficier les sous ya rouler. Ah ouais voilà merci beaucoup Yapaka to pour ça na lelo yo balobi héritier Watanabe on au sala makambo nanko plus loin ba benga la team orchestre ya Matalana Matalana ozana Matalana la kisi ke osala mamo po bamona ke asali te Matalana za grifa bayombi Matalana et la kisi grifa bayombi faut comprendre là. Je vais m'attendre à Grifa Bayo. Moi, ça m'a cassé. Ça me dérange. C'est pas un peu pas calilo. Ma vérité, Watanabe, on ça m'a manqué. Quoi que nous a connaître. Pas musicien orchestre. Sous le lot babi qui orchestre fabriqué, c'est pour déstabiliser
pour hériter Watanabe atieli ba musicien Fabregas mbongo pour intégrer la team. Non, biso eza toujours c'est lutte contre la famille. Ah, biso zaka lutte contre la famille. C'est-à-dire lutte contre nzalati. Ah, hein? Et puis mbisi ya vivant na bale, ya vivant na aquarium te. OK. Mbiso eza na aquarium eza mataka. Donc ya omoni ba o baza na ba orchestre bato yozo tanga donc ba musicien te ba mataka. Donc ba o baza na la team wata nde baza ba musicien. Bande on a biso nyoso balinga bakoma ba musicien balongwa ba mataka. Donc bakoma ba mbisi. Akoma pe ngolo nina voilà. C'est très fort hein. Et donc baza na ville nova baba musicien te pona baba mataka. Akoya kokoma musicien soki akomi na latine. Ne ba Francesco toti bakomi ba musicien. Donc baza musicien te malgré que ne ba États-Unis ba France wala. Aza musicien aza na aquarium. Ah. Okomo na mbisi na aquarium zwa okalinga ye. OK. Zwa okalinga ye. Ah. Ouais. Ah. Pour ville nova les orchestres te pona. Les orchestres hein. Bon les amis. Parce que tout le monde a bête à ba concert. Les mutualité. Baby c'est mission koto baka ton na montage. Les mutualité. Te koto balongolo na montage. Les mutualité. Na homoni ça ba différence et orchestre na mutualité. La qui ça? Différence orchestre zali que toleki sara nanu jamais un mois sans tobeta concert. Mon orchestre. Oui. OK. Parce que il y a des travailleurs bafute la bandaku makambo ebele. Tous en accès à voyage. Et puis tous en accès à ba musicien bazar reconnu. OK. Lelo batu bozo le orchestre boza na palmarès na bino boza na répétition ebele ke concert. Ah bon? OK. La répétition est la mère de la science. Na musique répétition ezali maman ya concert. OK. Parce que bino bozo répéter ebele. Bozo beta concert. Ça sert à quoi? Ah. OK. Pour musicien nyonso azala besoin po yazo sala batu ba mona yango en live. Batu pe ba yeba bambie bambongo azoinda kuna opesa neti petit na biso katale. Auto sala de exeter na pa na bango na lipa ya muke. Ali et pourtant on est au sala on t'a ça kana ba potopoto ngai. Ah. Au régime mais ezali ne manquement ya monnaie. C'est quoi yena kafufu o ezala team wata. Si vous avez une pioche, vous n'avez pas où se retrouver. Comment on se retrouver? Il me semble se retrouver. Ah, tant que petit, on a catalé, à comme na kabelo, à non kataka basuki. Je peux encore qui m'a bien. Petit comme na kabelo. Petit comme na kabelo à se retrouver. Première pas na vie notre bêté kabelo. Et le robasi babo maranzoto. Vous ça c'est la banane. Car au katasugi na teinture rouge, il y a vert citron, il y a marron, il y a rose, donc moutou a pété sambora la teinture. Là c'est kabelo. Ah c'est kabelo. Ah non mais le bapolipoto ngai. Bapolipoto ngai le loko na etc na ton. Etc pe ya munene. Asomna mwa huile litungulu. C'est ça l'organisation. Petit bandi vie. Moi il faut. Ah. Au réseau on me prend un délit. Alors on a nzala. Ah, et pas qu'à. Ah, on s'est mis dans la mâchoire passe. Les mutualités là que vous parlez, vous ne les verrez plus. C'est quoi? Combien de mutualités tu as dans le Congo A? Les gens ont belé. La mutualité est belé. Non. Na eba ba ngote. Ngali ngane mutu atangi na biya eloko wana. Ponga na eba ba ngote. Ngamna na musique lelo na kini. Sans ba blague. Na jeunesse. Na ebi Ibrator. OK. Na ebi président Bina Filé. OK. Président Robino Mundebu. Président Gaz Mawete. Président Gaz Fabilous. Et puis président Innocent. Na ebi lisusu tout jeune d'Afrique. Balie ya yo.
kolela te yo po liaka ya bato. Ok. Balia ya yo kolela te. Yo po liaka ya bato. Tango yo liaka ya ba Ibrato. Tango yo liaka ya babina fili. Yo mona ke yo zangolo ke bango so baleine abimeli. Les grands baleines abimiwa. So moi so do bimbisa mike. Uboni na kalamu. Oula. Est-ce que baleine a cause na kalamu? Baleine a bongi na océan na ba mer donc des héritiers azaze bala munene. OK. Ya omoni ba tout vraiment au boya 24 mai o na ebisi OK. Ba tout ba se retrouver Alice Kité. Donc ba tout na ba se retrouver. Grâce à quoi te donc tu n'as kati Barbara ba tout vraiment ba se retrouver ba oyoka banzembo ya bien to banda bango vraiment ba oyoka pe ba tout mususu na ndenga pressé to banda bango ba mona chemin de la gloire. Po bazana posa na yango ba yoka yango po so tali ba clip na biso ezobima ezo ali suko vimbisa album. OK. Lelo mututu akomi soka yoki po chemin de la gloire tozaka na 20 titres apam. Biso kena na ba 40 te. Biso za na ba escroquerie musicale te. OK. Ozwa ba mbongo batu po oluka ba masombo sa makambo bo sala kana banda ko ezanga ba kroki. Allez mais et comment ça ira batu na ba clip ozo sa ba clip te. Banda ko ezanga ba plat. Ba panti mba benda koto. Biso sko biloko wana ekotaka te. Biso na musique au sentir jour wana et puis lukanga le 25 mai to solo. So na mboko lukanga le 25 mai to solo. OK. On a beta tour place mon lukanga le 25 mai to solo. Na moni so moni mambo na ebisaka yo. Omoni yango. Héritier ça artiste historique. Et puis tu remets ta concert kotika na histoire. OK. Pour na nini? Lelo batu balobaka héritier, je connais les Wenge. Oui, tu as baza historique parce que azana histoire ya Wenge. OK. 17 ans. Et puis pire encore, azali sous na histoire oh ya lelo na latimi il y a 10 ans. Na 10 ans kaka oh héritier ça la carrière solo na ba histoire créé belé. Héritier bengsi we rason. Yo lelo journaliste ozo sanga batu balobi que soki biso concert na biso za ngoma te po we razati. OK. Eza ke uza makambo eza. Et puis to ya na concert ya we rason après ça accorda biso 30 minutes na 4 heures du temps et créa patachu. Donc nous là ça que héritier il est fort. Makasi artiste yebanaka na minoko ya bato. OK. Mais papa er le bima bo concert ya Wilson aux aki na Grand Paris Arena. Dans un péton sur note mais lo mo lo bama OK. Wata. Abima mukie po ba golo ba leka ke belé la concert ba belé la feriko. La présence à Wata. Mais kasika ba golo ba uto manke wera. Il kambu munene. Ba uto manke wera kala te ba on baza ba lokoso ba onde ba pomba wa quartier. Moi pomba quartier so kabeli lelo vie mdale ki azate so bimi obiga petit na mobulu yi nene lote. Oui la nina bagolo. Nani? On a problème nina bagolo. Na problème na ba ote na problème na leader na ba. Boli la ni. Na samba na ye likamba fundanga na ye batina te akoka pe ko lubango te liboso alita. Koyebisanga neti okoki kozala na problème na bagolo non ce sont mes bébés. Ce sont mes bébés. OK. Dans un problème ni na ba. OK. Naza grande personnalité parce que nazali pembeni hérité Wata l'étoile de la musique africaine et entière. Donc moi biso nyonso tozala pembeni hérité nous sommes des leaders. OK. Wangana na ceinture à WW. Yos bani musalo pe lelo te à part pe na Sankara zo ta osamba na papa Kofi Olomide ka ngali su na yo salam. Mais oui, ça me na Jésus de Nias. Mais oui, ozomona te ke ba ceinture wana utaka na ba wenge. We rason wa fabrika bango communicateur na ye Sankara de Kuta asamba na leader grand mopao. Ngai pe communicateur ya hérité Wata Toto Wino to samba na
Nani? Non, mon temps attend mingi bout. Ngana yo sale publicité. Ngana yo loba mambadom de Paris un album na biso. Ngande ba musicien biso bazo se comporter bien. Bazo ça ba sai ba nzembo bien ba solo vocal ya bien. Kutu mituka to lobela te. Mutuka suka na orchestre na biso eza Jeep Duke. OK. Lelo oyo nazo expliquer bato bazo loba biso, bato ba loba non héritier ba musicien mituka. Ezali tant un bon patron. Alingaka ba musicien na bazala, ba travailleur na bazala à l'aise. Biso batu te ya liboso lelo héritier osomela batu mituka. Vie verkis ki ya mongana pe asomela papier volo joker voiture. Parce que azala na besoin na ebeke asa produit ya malam. OK. C'est ça un vrai patron. Papa Luambo asomela mukalane pa tita maloba na ngalo ba ya suka. Batobola ka elisu. Pour que nous bien la parole à mon mois. Assombé la parler. OK. Ouvrier mérite son salaire. Tellement bah ça va ouvrier la team ba on mérite oyo. Totori non pesa. Ah ouais. Ma bezate biso oyo nyo sotozo sala leloko omoni ba bouti magablo tout. Héritier comment wa winner. OK. So beti na croiser Olia. Na 20 na 21. Tous les équipes vont-ils marquer Olia? Nini tu ezaka za na maele beta no winner fort papa misala ezate na mboko musana biso komanda héritier ba porte parole ba kolo ba orchestre comme la bakoka kotonga héritier yango héritier komanda winner yo mona biso suso ba fingi goga to ya kolo to bika te azoluka mbona azoluka mbona to OK voilà papa le ba concert ezebele pe na niveau Europe wana héritier watana baza le 24 mai na Dôme de Paris papa chéri Chibé Piana le 10 mai les 10 mai avant mission donc on sait na batu nyonso balinga la bonne musique et zoatan bin Adam Azaralsu na pototé donc aye vraiment na ebike batu ba répondre à l'invitation beaux allez belé beau soutenir papa chéri Robino Mundibou le 7 juin coïncidence Robino le 7 juin Ferregola le 7 juin na ING na Belgique Robino na Paris félicitations na Robino Mundibou vraiment bato tout balinga la bonne musique wana na Paris bozala vraiment le 7 juin concert ezamoko Robino Mundibou n'a pas na maman et ça la Belgique j'ai pas envie de parler ce genre de choses j'ai pas envie parce que le ouais pas comment bien français j'ai pas envie t'es donné sur la ligne là tika ko yo somo ya makasi français yo ko ba masamba te te la ko ba ngote somo ipe makasi be français troublant bon parce qu'on a vu j'ai pas envie de parler ce genre de choses là. Les gens ne comprennent pas. Tozobimisa makambu oyo ya Robino Mundibou grave. Non. Paris eza na plus 33, Belgique eza na plus 32. Deux pays différents. Mabeni. Mabeni Robino batindiki yo la fait. Mais ebongo yepe muto yozo lobawana. Mukolo président fali abetaka na poto na arena ya beta na Côte d'Ivoire o abanda ko emba 2 heures d'ita bat ba obligé ba comme Jean-Louis na Renate crew ba kangi loko et ameno na kiri so ba kangi groupe bat ba bloqué ba mikuso so ba liba pour moi ba non ba Samuel Didier ya Didier c'est mon yaya mais baba yo kebe na okende oke potone Didier oketende le bois caractère mabe vie nanga en tout cas vraiment félicitations ba ya obeta tout monde abeti ki mobali yango mbali wana malgré terrain vide et ça ba réalité on ya bon ya pas et ça réalité ça di menu avec un concert wana yo pas d'accord ne mambo na mi placé te pas grave ya seul soldat ngai faut na se limiter kana o na lobby na mi placé te na mamnga za mi placé na mamba latine est-ce que Charlie Rubenga place ça vraiment na pese moto nga za mieux placé na makambu ya latine Gigi Arabiola Colocop na pese moto place ça vraiment nga il faut na se limiter awa. Voilà, merci beaucoup ya Paka to qui est vraiment vers la fin de l'émission na biso week-end les cas qui hérité Watana Bazaki na Oliver na ville tika Betara du solo en gros tika to comme si Oliver ma po anjili batu na ngambu njili etika na ngambu na biso ke ville komi tala batu
Ok. Moule beti mena biso ville tala batu ya liwa en tout cas. Depuis na bandi ko ke musique na vie na nga na Gombe. Non na moni likambo te. Ok. Na biso na bima na combien? Combien? Na oloba te ba sase ba yoka. Baby c'est aussi ici. Ba sase ba golo ba sase. Ah? So ba yoki nga na likambo mbo ba uto iba nga montre. Mo te na za suna montre te. Ba bende nga on a victoire. Et bon vous avez ba golo. Et bon banani bazo yiba na mboko bango ba chombo ma bebele bango. Na biso ke na ville. En tout cas merci vraiment na ba spiritas et ça la rendre bon. Ok. Donc jour wana vraiment circulation ya monnaie zaki na Oliver. Okay. Je crois si tout va bien. Mindele ya Oliver ba royal sou ko pesa caché na bango poto beta. Donc ba se retrouver qui vraiment. Ok. Ba on ba regretter tant moule bandi ba bi que non ezali so na 200 pièces à champagne 180 si les tikali 20. Ok. Donc vraiment tout ça là 20 à peine yes la balinga ba que somba na casino et kangama na bango. When yes amana omenaka champagne mais à que somba na baro et kangama na binoto yeto comme sa ville modèle. Vraiment merci na ba spiritas ne ba répondra qui maman et qui na rande bou. Et Adèle tia la place à ça vraiment la PC mbote. Ozo sentir que makambo ke nezongi que zo partage ezalaki ya monnaie banzembo kitoko tant kaka bilengi bandiko ya mbule yebo madame la pluie amso lula nego ga ko pe ba pluie ba bien madame héritier pe mobali kitoko c'est le pluie a tomba ya mourir ya go. Merci beaucoup ya pakatombe la suka l'habité ba bataille ba spiritas na bi baza ebele partout dans mon pays. Non na été ba spiritas tout ba spiritas même moral. OK. Fatal ba tout vraiment na bi ke baza partout. Focus na biso ezali héritier Goga ou rien. Ok. Et puis vraiment, Spiritas Dynamique de Wata, vraiment, tout soutenir les artistes à Bisso. Et puis, Batouya Milimo, les Spiritas. Bozala, on a ramené, Bozala, et ça l'a bien. Les tétis de Wata. Donc, on a dit que Bozala vraiment, et ça l'a Bisso bien. Les Spiritas de Wata ini. Et ça l'a bien, les fidèles de Wata. Gadi Goga. Vraiment, les Vengeso, Batounionso. Et Wasso na London donc ba tout nyonso das baza vraiment na sengi bino merci na apport au bozo mima sans oublier to boulé ata kale to boulé seya ba tout vraiment bokende ko somba ba billet na bino partout boza dans le monde. OK. Fnek ezayo même na téléphone so ko zui tenter ya ko se déplacer fnek ezayo na téléphone donc ti to koma les 10 mains il faut to ka adage wana ya guichet fermé. Okay. Et ça la biso bien, bino bien. Héritier azali jouana simple représentant ya Mindoule. Donc ezali fait na biso ba spiritas. Okay. Avant tolo ba mélomane ya la bonne musique, ezana likam na biso ba spiritas, fait ezana ndaku na biso. Donc vraiment sukola bongama yaka et ça la biso bien. Maître Miko Mundi bu place à ça vraiment na PC mbote. Donc ba tout o balinga héritier wata totorino atembi. Naza de cœur avec lui. Merci beaucoup, Yann Paka, la disponibilité à temps. Merci à tout. Rendez-vous le 24 mai avec Héritier Watanabe Totorino Yatembe. Moi, Namboka, Bosomba billet, Spiritas, Congolais partout. Somba billet le 24 mai, Torozana Héritier Watanabe. Opération Toyoganasoni. Opération Toyoganasoni. Et là, qui c'est? Batela leader. Ok. Opération Toyoganasoni, Tango Yekoluba na TV. Yeba mangambozolo. OK. Po biso tanto lo ba ko manga bazuzi. Parce que maro mama zana bomon. Papa za ya biso suka wana. OK. Donc opération to yora na soni batela leader na yo. To koma na niveau te mama zana bomon. Ubota mawapi. Oyebi ja onde elika. OK. Bigina papi. Donc opération to yora na soni loba intérêt orchestre na bino. Des biso pe to zolo ba intérêt orchestre na biso. Pourquoi faut ya paka aux visa il y a 4 ans pour l'Europe? Non na zuya. Non c'est biso ko sarati. Te biso ko sarati. Ke bimi wana ke ozo kende dom de Paris za ba rimer. Te na okende Brazzaville liso na ye na okende Chine. OK. Na okende Chine na moka Oscar Marie tout. Millionnaire à Kilote. Il connaît les ballons et les ballons aussi lui connaît. OK. Parce qu'il est joueur, il n'est pas Djogo, Djogo Bakoya avant.
Lui, il joue les ballons. Et puis, Kalo Boutique Pomba et Swag. Polata, Jean et ça, il a eu 15 ans là-bas, nous va Lata. Faut sommer pas Kalo Boutique. Et puis, le manager le plus célèbre Christian Yabiya. Donc, tout ça, on a vraiment Diogo Parvi Bosoulou, lettre Z d'Amérique. On a battu. No muninga bo depuis na comment la latine na bato. OK. Nga ko so na mutu na ko so ondeni HG fiches à combien? Qui no batalo san. C'est dit wow. C'est dit wow. Merci beaucoup. Na le moment na l'espoir docteur Mabasa. Oye kamba mo baso so mai. O to so mona za bébé malaria na sota betapwa. Obama mo fiche. Na HG. Merci beaucoup, c'était là bien pas cap. Rendez-vous le 24 mai avec Héritier Watanabe Nadom du Paris. Merci infiniment à la base d'Evry Coucoron, le président Jacques Bambote Belé Place aux Ali, Archibald Bambote et Belé, boutique d'Am Bijou Molato, Nakanda AD, référence ex Lambert de Paris, Megatop na India A63 sur Kassavoubou, Megatop na Nyangwe, 197 référence arrêt major, big dédicace à toi aussi mon vieux Patrick Trifazé, courant Yachine dans le marché central, Babi boutique et Jalakar à mon marché central, boutique 3 phases chez Patrick Trifazé, nous voix numéro 69, qu'on a vraiment au Biloko, il y a bien, il y a qualité. Un grand merci à toi aussi Jojo Achene, Awada Station, big dédicace à toi Jojo Achene, Station Express, depuis quelque part à l'hôtel Abso Batos, ma fille pour Motomoro bien depuis Reims, à Zolanda Bisso, Nathalie Ramazani, moi Sinzambe, mère double. Maman la Maïla Onia, depuis Colorado, Denver, Azota la JBL Kadima, 2 fois par an canadien, monté mais Louis Koch, Papa Nadjaden, Nakatia, Ottawa, Julien Land le Grand, depuis Coloésie, Azota la Bisso, vous êtes tellement nombreux, base, Banaya Balabala, Rinsmou, Hey Vampire, Bambo Ténan, Place aux Ali, Paco Bilé, le Mola, Tissila, Tissa, Bango, Karanenge, Zalara, Azolanda Bisso, Balabala, Mobimba, la Pessibino Bambo, vous êtes tellement nombreux, Alex Sinan de le 3, on se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.